bofundi hôpital bokomi na niveau nini na dossier ya kobotisa mwana na biso Tania oyo ebemi lelo liwa d'une manière superficielle si volé kaka tokotika boye te mwasi kitoko boye kobotisa moto badega makasi ndenge wana oyo epasukaki ezalaki place eta ou bien ezalaki nini asalaki déchirer à col déchirer à col asinyaki mingi leta bakebo ndeko makila deja ebimaki ye mingi komi aye mpe na katikati ya butu akomi na mondeko akomaki deja na mwa retard makila asisenyaki bato babotaka bayebi hémorragie eumisaka te eza makila moto avivaka na makila ti tellement asenyaki mingi kole epanzanaki asenyaki mingi yango wana bakomi na mondeko bameki kosala nécessaire babundaki batie makila batongi me esimbaki te ma asali matanga na ye biso tosali ya biso mobali mpe asali ya ye pourquoi désarroi wana okaka mama vie ngai nasololaki na mama vie ata mama vie ya ye tosololaki nalobi na ngai ke bazosolola bakoya réponse apesaki nga kalobi te tozosolola tokoya surtout mais ya réunion babenga motu mo ya famille te L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga nazo lala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimangai kolia mate su pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, venez pas tout. Numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez? Juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Et ça, comment est-ce qu'on vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup.
monisanga loboko na yo Zambalolo azosale Zambalolo Bana vraiment adresse ezaka moko l'essentiel bomona nyonso toza na baspageti toza na baloso toza na bapampex toza na bajus toza na basol donc ya ndenge ya Paris kuna Belgique London mwana poto nyonso ayaka ana kisi tape la numéro na biso ya téléphone 097 83 43 746 quel stock vraiment cliente satisfaite merci thank you fidèle internaute sur de partout bolanda biso na différentes chaînes biso toza toujours na sangoto attitude ya matanga ndenge boyebaki ba sœur na biso bato kokufa sœur Mélodie et puis na sœur na biso Tania toza bongo na grande sœur ya Tania par rapport à ba programme ndenge boyebaki corps ya sœur Tania kobima lelo et puis non le veillée mortuaire ngoza la lobby et puis ba kundango lelo ndé tomoni moi perturbation ya programme et salami ndé tozo grande sœur toyeba quand même moi ba détail ba programme ndenge ni salami et puis na moi makambo mosusu ya mike tokosolola toza nazanga moko te nazana Yves bonjour. Bonjour Second, bonjour à boîte à la biso donc tout le monde est là il y a monte 8 to assister toujours famille à de nos Tania Zola artiste comédienne il y a moment tout ça à wana mama ni pour que toujours quelques détails et puis to pesa sango na bande ko baza libanda plus na diaspora au bayabaki ndeko na bango Tania par rapport à musala salaki. Merci Sego. Voilà, merci Yves Ipan, maman Annie bonjour. Bonjour. Voilà, maman Annie toyé pour tous quand même détails par rapport au programme pour souvenir aux élèves de loin ou de près nous baza aux programme ya Tania parce que Tania za artiste oyo akufi sur place awa pour toyé na matanga mi balo yebina Mélodie Tania mais Mélodie akufi libanda Tania ndeto yebi akufi li awa mais jusqu'à présent programme moko oyo bato ba yebi penda eza na ba précision exacte ba msupe ba yeba ke veillée mortuaire eza lobby ba okunda lelo bon tout le monde moi perturbation salami pour un programme les années bon il a resali perturbation au programme tant aucun accord pour faire qu'il n'a abondé tant aucun accord na cinquantenaire espace ezala qui le sousté pour na vendredi samedi espace ezala qui dimanche espace ezala qui donc espace bandika à partir à lundi au moins pas au sala autre mesate on to kotia ke korkuna donc to kokunda ye lundi on moni et perturbé ba programme na biso programme to sala ke to kunda ye le vendredi donc pour na espace quand na 50 de commémoranité et on desali biso passé voilà donc encore ezaki na bomdeko bo transférer en na cinquantenaire voilà yango wana nde ce espace kuna na ezala quitté kuna ba jour wana nyoso voilà par rapport ya programme ndenge beaucoup on a cinquantenaire est-ce que bobongisi programme ndenge nini pour na bato ba kotala biso to bongisi programme matanga eza place boyebi awa na Yangambi 45 elenge sa référence église catholique Saint-Vincent de Paul sika matanga ezali matanga eza wana tokokunda ye na nouvelle cité nde sika tobongisaki mpona ye wana jour nini lundi tokokunde lundi tokobimisa 9h 8h30 mise en place 9h babimisi ye ti tosali cérémonie soki 1h soki 2h ndenge nzambe osunga ndenge ekozala après toke cimetière donc veillez à dimanche voilà Yves Pan voilà mamani est-ce que bozalaki pe na organisation moko na artiste comédien oyo toyebi ke lelo soki artiste akufi bazala toujours ensemble na famille biologique ya ndeko na bango est-ce que bo associé ki artiste pour que bolela ndeko na biso Tania tout le monde ba obseki ndenge salemaka na artiste mosusu bon ba comédien na yebite wana eza makambo na bino na yebite mais bayaki
bayaki namonaki major zolozolo ndenge boyaki wana liboso bayaki après bato bacomédien bayaki mwa moko mosusu balekaka mais ojour wana namonaki via namoni pati namoni oyo na l'oxygène vraiment merci mingi bayaki bavandaki mpe bazwaki temps bayaki bakei bakoya na ndenge ya contribution ya matanga ndenge basalaka mpona bandeko na bango mosusu est ce que bapense mpe na bino lokola bon nayebi makanisi na bango te nayebi makanisi na bango te balobaki ka bake bakoya mais namoni motu te nayebi te mpona nga da lisolo nayoki namoni motu te balobaki ka bakoya c'est tout onga nayebi ok siko nini oyo lelo okoki koloba quand même Tania aza comédienne tomonaka beaucoup plus mpe soki comédien akufi baorganisation moko esalamaka mwa baréunion moko boye est ce que eza na réunion moko esalami te oyo babengi bino famille ou bien bino famille boyebi ke basali réunion moko mpona koprépare mpe ndenge bango bacomédien baprépara kolela ndeko na bango est ce que idée wana to mwa lisolo wana to babengisaki bino eza te te namoni te okaka mama vie ngai nasololaki na mama vie ata mama vie ayi tosololaki nalobi na ngai ke bazosolola bakoya réponse apesaki nga kalobi te tozosolola tokoya c'est tout mais ya réunion babenga motu moko ya famille te namoni yango te nayebi te namoni te voilà mama ni oza motu moko apparemment okoka mpena koloba mingi te même aussi baémotion eza mwa ebele tozolobi soka na makasi mais souci vraiment par rapport à comment on a certaines azaki comédienne akufi ou peut-être opensaki na ndenge ozomona kozala nini opense ndenge opensaki ta mosusu opensaki ndenge ndeko akufi leki akufi ndenge peut-être opensaki ekoki kozala na bandenge moko boye soki comédien akufi ndenge omonelaka oyo ezosala oyo mpe mwa bien te na minute oyo ezani mwa contribution ndenge nini ndenge esalamaka oyo ozomona yango te ekozala nini contribution basengaka motu te mpona nganga nakosenga contribution te mpona kunda leki nanga jamais mais oyo ayebiki asepelaki na tani asepelisaki bato matanga ezalaka motu soki azwi matanga motu asengaka te eza na bato mosusu basenga me ngai nakosenga te mpona kunda tokoki kosenga te na kombo ya famille mpo tokunda tani mpo tani aza na famille mais oyo ayebike tani asepelisaki mpo eza matanga ezalaka nango kaka na makambo ebele oyo ayebika asepeli kokunda ndeko na ye asepeli koya na komonana na famille porte eza polele matanga bengaka motu te ya kopia ngai ya kosala boye oyo asepeli aye kosunga aye kolela na biso elongo c'est tout producteur no atravaillaki na ye titikalo est ce que quand même abengi famille bosololi nayoki te abengi te tala jipe masamba moto ayaki na major zolozolo baproducteur ya mibale kaka tomonaki bango wana est ce que bacomédien mpe aussi surtout mingi ya diaspora na baobaya na Kinshasa bon mingi ya diaspora est ce que babengi quand même baassiste ndeko na bango akei baassiste bino famille ndenge kaka makambo yango ezalaka est ce que baréagir quand même par rapport à ça namoni moto moko aréagir te nayebi te epa mama na ye mais nandimi te mpo bato mingi bayebi tania na yangami na adresse esika bande kovanda mpo bajournaliste mingi bazoya wana nayoki te mpo soki moto ayaki ngai naza yayani rapport nyonso nazozwa balinga bapesanga motu moko te aréagir par rapport à l'organisation, tu vois que maman Ania a un peu na mukumba ya mais quand même aux Hollandais obsèque ya petite sœur na yo jusqu'à ce que ba ko enterrer mais moi ba besoin autant so lobby ko senga ko karaté pour na boy mais ko ba peut-être na bandeko ba otala biso ndenge balelaka basepelaka na ba comédien puis ndenge balobaka tolela o bazolela na CA ko ba tam so moi message moko o ko simba bango po misu pe bazaka bon bazaka ba Thomas hein. Donc balingaka muto aloba likambo aloba peut-être et ko motiver est-ce que na pas maman ni pour na organisation pour na ko enterrer est-ce que moi babosenga mo mike to ko partager ngona na bato yo balingaka ba comédien ou bayeba ipe mama Tania osenga matanga nyonso ezalaka dépense boye bien moto akunda makaselo ba possibilité ndenge eza so ba possibilité eza ya makasi bokunda mpe motu na ndenge ya makasi soki eza ya moyenne bokunda mpe motu na ndenge ya moyenne soki eza ya ndenge ya se bokunda mpe motu na ndenge ya se biso tant que famille tosali na ndenge oyo ndenge tokokeli soki mpe oyo asepeli koya kolela mpo bible elobi bolela na baoyo bazolela oyo asepeli koya koassiste biso
kosangana na biso problème ezate la porte est ouverte c'est tout. Voilà. Seconde que na maman ni par rapport à médecin oyo akende ko botende ko na biso Tania. Est-ce que dossier est dans la justice? Est-ce que vous fondez hôpital? Vous combien niveau nini? Na dossier ko botisa mona na biso Tania oyo bemi lelo liwa. Bon, oui, ça émission ce qui na lobby peut-être ba ko zoba ekotambola wana eza makamto solo la. Mais d'une manière superficielle, si vous voulez kaka. Moi c'est kitoko boye. Hein, ko botisa mutu ba dégâts makasi ndenge wana. Les internet moya ko loba. Makamni so ezati wana eza makambo. Ya famille to vanda to solo la sima. Et dagi pour kufunda na minute so kufundi kutebembe koma ya letati. Ko freiner ko kunda Tania boina to kunda ino le reste total après. Mais de Congo azana quand même aza quelque part bo garder na la police bien azane en liberté. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la ville oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengingai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mouteux Bologouate, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Aujourd'hui. Donc, à Longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça y a 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, combien t'as toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah, José. Bon. Oui, parce que tu as placé ça ou bien tu as ça qui déchirer la colle. Déchirer la colle. Ok. Asenya ki mingi. Metaba ke bondeko makila déjà bimaki mingi. Comme il y a la 4 butu. Comme na bondeko donc comme déjà na moins retard makila asenya ki bato babota bayibe hémorragie ou misarate za makila muta vivre na makila ti tellement senya ki mingi ko le panzana ki asenya ki mingi ya mwana ba comme na bondeko na meki ko sala nécessaire ba bunda ki ba che makila ba tungi mais esimba kite. Docteur Wanaza des formations ou bien zali ba développement ba ça ba stagiaire oyo et raison ni nazo pesa plus pour na kana solo na été tout ni été
totuni ete problème olandela eza internet nakokoyeba makambo nyonso te ok boso ye pas olanda émission badisposition mosusu toki desaro eza na famille est ce que sikoyo boyokani ezali bon boyokani eza nango eloko moko eza te mais mama asali matanga na ye biso tosali ya biso mobali mpe asali ya ye pourquoi desarroi wana nyonso yango tozoloba mais ntango tovandaki bato nyonso babai matanga eza epai ya papa po papa moto akundaka mwana potanya akoli na maboko na biso avandaki na yangambe ayebani mingi makasi kuna me toza biso nyonso toza ini na famille ya mama ya nyonso ngai tozosolola toza très bien eloko moko eza na kati te tokokutana na biso nyonso tozala esika moko na mobali mpe tozosolola problème moko eza te mais c'est comme si dépense ezala mpe mo ebele est ce que bosali sommation ya nyonso po papa kolo mwasi asali ya ye kolo mwana ya côté maman asali ya ye côté mwana papa asali mpe ya ye pourquoi pas kosangisa yango eloko moko bozalaki ke tosangisa mobali alobi mwasi avandaki pana ye kuna biso mpe côté famille bon normalement tovandaki tous les trois familles po matanga soki moto akufi na ebandeli ezalaka bongo soki boza esika moko te oyo bavandi apres bokutani bosololi boyokani esika moko bosala matanga normalement matanga eza epa na biso epa ya famille ya papa tani place tani avandaki mama na ye esika aza eza epai na ye eza epai ya mobali na ye biso to famille ya papa tokokokenelela tani kuna te mais toza bomoko tozosolola setu et créer problème te ces jours là la morgue créer problème na morgue te toujours souhaiter pe créer problème te tanya comme mosala nzambe tokunde na kimia veille mortuaire ezala bosanga na bino nyonso to maintenant bato bazala pe kaka bisiko bazali bokutana kaka na morgue bino nyonso kutana na morgue biso nyonso rendez-vous biso nyonso na morgue tous les trois familles. Voilà. Donc, comme nous sommes sous Kamamani, tous autant et belleté. Programme répété encore programme. Et puis numéro de téléphone nous allons mis pour la boîte à la bisouille ko benga pe assister de loin Mamani. Voilà. Numéro na biso adresse eza famille Esikeza tozana Yangambi numéro 45 numéro 084 24 99 482. Programme eza lundi tokunda tanya lundi donc bato peut-être mingi bayebaki lelo po mingi babengi pe le programme est changé et on a le programme c'est comme lundi de tokunda. Voilà, merci beaucoup Maman Annie. Bateau Bolandi, je crois bien Boza déjà dans ma précision, nyonso ba détail nyonso par rapport au programme ya Tania Oyoveye. C'est numéro PC. Numéro Maman PC. Je sais pas si on répéter yango pour la bonne compréhension. On a une information, tant que adresse est compliquée 084 24 99 482. Voilà. Numéro yangoana. Donc le programme est changé déjà et comme dimanche de veiller ezali et puis veiller zaka na place au boyebi place matin ezali de veiller pour ça mawana. Donc lundi matin donc 8h30 aux on a 51 morgue hôpital du 51 aux on a pour la lever du corps. Voilà donc merci Bozaki Belé au Bolanda Kibiso et de partout à travers nos différentes chaînes en tout cas vous abonner vous liker en tout cas tous les au bazar ou les comédiens message en wana bo les la côté wana sœur Mélodie bo les la Tania en tout cas tout le monde a bolingo wana bon manifester vraiment bo qui grande sœur ya Tania ninga lobby a pesi ba détails nyonso en tout cas bo assister bo les la comédien ndeko na bino ndenge bo les la ka déjà banda kala bosaka ba organisation na bino bosaka façon na bino ya kolela ndeko na bino en tout cas bon manifestant il vit pas na habiter. Voilà, merci Kana Bandeko. Donc tous les là comme la Bible nous recommande tous les là na bando bazolela toujours les là na bandeko na biso. C'est ainsi va la vie. Nous sommes des pèlerins si c'est terre, de Koufi, de Kei, tout le monde. Donc, nous avons bomba biso kaka et escapé de Kei, Azaki, Miana Kumula, Nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Pierrot qui est derrière la caméra. Merci à José. Des bases qui sont à Balema Oyo. Tokuta Nabino la prochaine numéro. Bye.
nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sanga lola ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Undelanga yeso yeso. Undelanga yeso Undelanga yo yeso. Longisanga yeso Longisanga yeso Longisanga yo Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba lola ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lola ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga yoyo. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.